Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Aina forme lion. Au moins que lion azanga bikuwa, azana image ya mwinda, azongala koti na shamba mbezongala, mais yo ofimaki ofimo meli ba cigarette, aussi disi bouteille, est-ce que olali wana na mabele, mais est-ce que ye tata wana na bo santo na ye. Aye koluka yo. O évangéliser, apesi ma Bible. Apesi na temps apesi na Bible, et la deuxième Bible apesi ngai. Bible ya liboso apesi ngai, ezalaka Bible moko na zwango na likolo nango bakoma badesina global le monde. Donc na zwango na fongoli ezali na écriture na biso nde tozomona Bible oyo te. Ezali na baécriture oyo te. Baécriture nango ezalaki moni baécriture ya baveugle oyo basimbaka boye ezosimba. Sikoyo ngai alobi me eza boye na otanga yango ndenge nini ezalaki Bible ya monene. Ayebisi na bifongola kape na kofongola ndenge mpona si na fongoli na otanga ndenge abezwa mosapi na yo nazwi mosapi mo ndenge ebandi na alors na abi na nga zwa mosapi na yo pointe likolo ya a donc nazwi mosapi na point non ate me mbuma pointe likolo ya mbuma wana ebandi donc nazwi na pointe ebimisi nga rouleau ya Bible esko oyo tosalelaka na mokili. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on comprend. Mouma moko, et bien ici, rouleau, il y a ma Bible, auto, c'est là, dans le monde. Donc, on a pointé, rouleau, bimé, mon se baso, ni moko, une machine, na l'eau, nous, ça, les ça. Parce que rouleau, bimé, bimé, si, bah, belé. Ah, et puis, c'est dans le bi, abi, oh, on a, les années, Bible, bon, c'est là, kana, na moki. Parce qu'on a, dans un cas, moi, kaka, comme première phrase. Mbuma moko ezali Bible to sala moki bon titre aussi le sango les a combien de Bibles otakaluka boye nzamba fungoli nga misu mato efungwami ayibisinga Bible bozana musala bozana musala ya usala banda kotala bato na bandi kotala bato après ayibisinga bosala boye ba amour bazana maboko na kino. So uzwandenge ni nasusiona na lala nda yela ngasiko na monita tempe menanga siko na omi mona na kati ya souci nde na ose soucier moto moko boye adingaki ngazaki moto moko munene na kota lobate alors na bando raisonner ndeni na obete matolo mo matolo ndeni na obete matolo po na zombo aye ko kangela ngana boto abisinga olingo sunga nzambe basuka kanzambe te. Avant na banana no ministère au Rwanda na banana nzambe prochainement na banana nzambe nzambe alakisa kingai demo moko munene na katikati ya mokili namoni U namoni N c'est ça namoni K il y a grand terme U il y a grand terme et puis N il y a grand terme tu vois maintenant là-bas espace il y a 4 wana namoni batu batondi na katikati ya espace wana na UP pareil batondi na katikati wana na NP pareil batondi donc vision wana ye eflashe quelques secondes et dimwe nalota ndoto na pedale na kotaki na mbongai kondima ngezaki na koti babuye na koti na koi na ngadi susu parce que tant na kota babuye ndenza masala nga azo révéler nga ba chose cachée parce que na vana lipata bona otela mukili tant nous otela mukili nous obondele nga lobite nzambe na uzonga sokuna te parce que là na ba bongo na omona omona ko voyager là aux attaques avion omona mo ba prière mo wele kaka mo ba fulu mo we ni mo sa mo ba ngwengi mo mikemike parce que na omona mo soko bo na lipata na ndena fana ki na lipata na hotel mo soko bo na e ko mona fongo nga miso na moni na mbutu na ba ko ni Jésus Christ na makila Jésus Christ ce qu'on a besoin de bien tala na mokili na moni demona nesenga nous on senga kuna nous a salité nous a prendre des équipes na propre makasi et ça salité a besoin de non ma fille rentre na moni na kati ya na croix wana ekomami na kati ya monde et pendant que biso to simbana ki maboko biso nyonso na moni pesko ba cultus to ba moni nyonso ba sangani donc ba bimi na kati ya rond-point na kati ya rond-point so ba la rond-point vous avez na kati ya monde na kati ya croix na ba jusqu'au ba kan na ba mwa
débosser, batie bango sur basangisi force pendant quelques minutes, basé pour invoquer en même temps biso pe tozali ko prier to sangana ki tozo prier. Dans mon image on tombe ici batomboli bakanda bango likolo on soki basanisa ki ba projet puis dans batomboli bapanda batomba otombola bango bazo panzana bapanzani na tous les quatre croix bamususu bakebo bapanzani bakoti na monde confusion na sama kolokaka tout autour makula ya engambe wana kwa zaki lokwa ni forme de Goliath na yite na kobenge nini aki pena soda bitumba koto ali chaîne na muni na lingi na mabo koto skoni kuangana za kilongo na makila nde bozo tasuko kaka baki na mke badole kapipe nae mission ya demon ezaki le soki kaka komi tuno asio ra na meliwana maman amne ki wa li felo directement parce qu'ils ont porté marque de la bête. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombo nanga Ezekiel Matitika, naza prophète oyo Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga yi don ya kosambela pona baka compliqué. Baka nyonso oyo médecine, même européen, même africain et limbani nango. Maladie ya mbasu, obelaka maladie moko compliqué, maladie ya bondoki, maladie ya hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimi ezate na kata libala. Mobala zulo bambanda, soit mwasa zulo bambanda. Odana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance, oluki nyonso koyo kosala, otindi même ba offrande obikité. Na bengi sio o contacter numéro oyo +243 97 76
24 404. Et ça numéro ya prophète Ézéchiel. Benganga na ko sambela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là. Okobika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. La Italie, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nios Italie site Nayo, Bingabiso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande kola. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na Chebiso Télévision. La chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue et du Niche Mosolo du côté réalisation. Je vois Eli, l'équipe Moro qui toque, on va ça un grand merci aussi à ma femme Lydie Moukadi. Je salue mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Mesdames, Messieurs, je profite aussi pour dire un grand merci à notre sponsor numéro 1, l'un des sponsors à Chebiso Télévision. Bon, il tourne dans la banque, il y a bon, ils ont raté, donc il y a peut-être nous Ophélie, Jésus-Christ, ma Bible m'a Ophélie, nous Ophélie, c'est notre sponsor, il y a chaîne pour Chebiso Télévision. Merci, nous avons contribué qui n'a somba fréquence, il y a Chebiso Télévision, on a qui pour la TNT, nous avons pas mon labino, on a Nyon Sobosali. En tout cas, on a senti que je suis vraiment aimé. Et puis, nous avons un grand merci à vous. Merci Nabana à Gemene. Ikwiti Kayemba Mujima et Bumbashpe Obenga qui nous a pambola bino la Nyon Sobosali pour la Chebiso Télévision. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, je deux invités dans le plateau Nanga. Alors, nous avons Jonathan Moukadia Fumona. Comme ça, bah mon abino, bah mon abango. Bah donc voilà, bon moni la prophétesse Jeannette et puis la maman Jenny. Donc on a ensemble la prophétesse aussi. Alors, tu voyez, bah ni ni mimi bah on a plateau à Chebiso Télévision. Premièrement, on a fait bon en beauté, on a fait bon en beauté. Samoneno na banda boye à droite et boni activité boni ba samoné moni peuple de Dieu déjà na au ba la yebi pour la première fois na Chebiso Télévision ils appellent Bakou ya pour se présenter les sources malgré le sol les cas mais ba découvrir les sources pour les cas tout ça blanc. Merci papa. D'abord on a passé bande connu sur la zone de Bisso partout dans le monde Pambo Tebele Nzambe na bomoni a Pambo Bino Nzambe asala biloko na nyonso oyo bazala basutenaka ngai de loin ou de près na baconseil mpe aussi pourquoi pas oyo nyonso batia to loboko na bango na kosoutenir mission oyo nzambe apesaki biso ya 3e édition na village kinzwanga na construction ya temple ya kona vraiment eleki malamu tosali kosala ndenge nzambe amemaki biso ndenge ekamamaki je bénis le Seigneur parce que chaque coutume aboyaki motema je sais pas si ceux qui ont ma image continuer na image les chefs coutume aboyaki motema et na bandeko ebele oyo baza na kati ya village wana vraiment basili na koyamba yesu masiya lokola mokontu mobekisi mpo mission tokendelaki ezalaki réussite. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour ça et en tout cas sinon tout va bien en général, c'est ce que je peux dire. Voilà, il y a l'autre monde qui est dans la plateau Chebiso Télévision. L'activité au sein de temps en temps, qu'on est sur le terrain, qu'on lui pèse la Bible. Tout le monde évangile c'est un peu différent. Nous avons les Tonga, on a évité parce que en fait, Jeannette, tout le monde a de plus en plus le terrain, qu'on peut ça va livre, pour sensibiliser le peuple de Dieu, Baïba Nzambé, Baïba Jésus-Christ. On a un peu différent, la prophétesse Moussoussou. Tout le monde a réuni dans la province, pour ça la campagne l'évangile. Est-ce que l'église n'a eu 5 méthodes voilà tout il y a autant de l'ingoma na Kinshasa a ou kamba kasi na plus de déplacement on a eu
Et puis, fonds, il y a des déplacements, bon, oui, ça, parce que je sais que c'est normalement qui, ça, la rend le lingeni. Vraiment, je remercie papa la question au projet Ngaïza, vraiment question mingi, question pour Yamala mingi, nakolobaye que vraiment tout le monde plus ça dans le déplacement, tout le monde évangile ils allaient plus pour ça battre la Bible, pour y ça battre Jésus-Christ dans ma province, tout le monde qui l'autre fois OK dans la province au Saliago. Et tu dis que ma moyen de déplacement ils alaka, ils sont dans Kamapuki. Est-ce que l'évangile n'a pas été église n'a pas été on a quitté ça, tout pays ça le ligne où yo dimeli conseil l'ensemble. Merci papa na question qui t'a posé je pense que question les gens va te belé pour se poser caro et bazo ka réponse mais les locaux à l'occasion pour na bango ya ko besoin réponse par rapport na nzela na yo na koloba boye tant na lobaka que pendant que Christ a abandé pour l'examen na ba message on appelle ça na ba émission mususu et pas na mukopé Seigneur a dalisanga parmi ba révélation na ngulu na ye oyo na mona na révélation moko atalisaka na mona katozaki basi ebele alors nzamba azolobelanga sur les appels ndenge akotelemisa nouvelle génération akosalela basi makasi. Pourquoi? Parce que monde ezotalisa bazo verset oyo nani apôtre Paul azoloba que le femme doit se taire mibali kande bakoki koloba. Alors landa te apôtre Paul alobelaki yango na contexte ni bango bazo moka directement imposa ya mon église koloba que moi ça koki koteya te moi ça koki kosala bote bakaboli misala na kati na église c'est moi ça sala na o c'est moi ça sala te au bazo bosa na ke kaka na même Bible wana et Seigneur a tout nanga lobi mais tant mo bato na bino balobaka beaucoup n'est-ce pas que Genèse na Apocalypse ezali ngai nzambe ne na pesa révélation na basali oya ngai pour que makomi wana ekomama. Pourquoi maintenant tozo différencier Genèse na Apocalypse? Or na kati ya mokanda ya Galate Bible zo bana biso ni boso na nzambe mwasi azate mobali azate tant bino bozo différencier botie côté o prophétesse Jeannette aza mwasi ausala kara musala boy boy au pasteur ou prophète tel aza mobali yenda aza na droit ko baptiser exemple les toti na village Kinzwana les na baptiser qui bande comme ça va déclarer autant on a na droit ko baptiser qui a dit quand le Seigneur nous envoie il m'a dit tant nzamba za ko benga j'étais seul dans ma chambre avec lui il m'a dit va partout dans le monde. Et on a la zone landée na katia wenze. Nazaki na muto ko benga ngalo bito kende wenze. Pendant que tozo kenda muto na attirer attention na ngana muto azaki na ngate. Tozo tambola na nzela, mais en même temps to banda tambola na muto banda ko tana banda kwa bato ba sorte ndako différent. So to ye ko kuti ba za ko lamba. To ye ko to évangéliser pour na epsi non na na tante. Aboyi to évangéliser to tiki. To kenda ndako mususu ayambi biso ne sengo to vandi to tei alongo na nga wana akobitisinga tina wenze ayibisinga ina na bana okende pona somba pondu mais nazali na mbongo te ayibisinga lobi abimisi mbongo apesinga tanga abimisi mbongo apesinga alobi boya ipana ngai boya kosomba na obaza na mbongo na ba obaza na mbongo te boya kosomba ozomona tango azoloba message wana abandi koyebisa ngai pendant que oloba nga na opona pondu alobi na ngai alobi va partout dans le monde prêche la bonne nouvelle. Ce que dans nous avons dit dans Gava, yo muto mokilo ekoloba ke non, le femme doit se taire na yo kanani. Et Galate ezako appuyer koloba ke mwasi azate mobali azate. Même esprit o yezo sala na kati ya pasteur a mobali, même esprit o yezo sala na kati ya pasteur ya mwasi ou prophétesse ainsi de suite. Ce que nani ko yebisa ngai âge ya molimo o avanda na kati na biso. Muto yebi âge ya molimo azate. Nani ako détailler sexe ya molimo oyo aza na kati na nga na oyo aza na kati na yo papa nani ako détailler yango nani ayebi que nani molimo Saint Esprit aza na kati na nga na mona te de Genèse Apocalypse na koyoka mateya na kotanga naza na esika moko te na tanga makomi elobi ke non molimo ya mwasi azalaka na molimo mobali azali
Or le Seigneur a dit nakei je nakotinde la bino mosungi oya kozala na bino tina suka ya mokolo eli mosungi wana ezali molimo na ngai molimo na mosantu parce que molimo mosantu wana nzamba kabola kita lobiki molimo wana oya kokota na nzoto basi ya kozala ya mwasi akokota na nzoto bala kozala ya mobali non akabola te ozomona donc soki et aussi tant mon amoni nani cadre wana ya basi bazali ko servir na mona ki bamusu bazo beta truma bamusu bazo beta synthé bamusu bazo beta guitare bamusu bazo yemba na ba micro siko tant to telemi boye ezaki lokola concert mais concert ngo bato bazate siko bazali ko beta drum alongwe akiko zo guitare abandi ko beta bazali ko beta guitare alongwe akiko yemba c'est à dire na kati ya basi tozaki na makoki ya kosala misal donc c'est-à-dire comment dirais-je il y a qu'à utiliser un instrument ébélé donc il y a qu'à mettre un instrument ébélé donc cela veut dire que Nzambe a coupé sa message que la nouvelle génération Nzambe a sala nini a sopi grâce na ye toza na temps ya Joël Bible ezolobani na mokolo ya suka na kosopa molimo na ngai na katina na bana na ngai. Et Seigneur, dans moi, sopi molimo na ye, na kata nouvelle génération, a différencié en mots. La nouvelle génération, surtout na basi. Et Seigneur, a continué à mettre la basi, 7 ans na basi. Qui a kotombo la basi, puis a zotombo la basi ma case. Na ba grâce, et belé na ba makabo, et belé la carte. Au moment la prophétesse Jeannette, il mon kokoto bobenge prophétesse, il mon kokoto az évangéliste, il mon kokoto ya yembaka, il mon kokoto azaboé, aza omoni siko ochope sanga kombo sika yo mo yebi komo mo pesinga okanze kutu teke musala ngonga mtu na sali okanze ta mususu muntu moko boye réalisateur moko boye ozo mona po esalami na dimension ya ndenge ya musala na bino mena zadi domaine te. Mais dans le Nzambe, tokota na classe na école spirituelle, na école céleste. Nzamba tang sabiso makambo batwaro tang sabiso te. Amen. Parce que par rapport à Farlo Nzamba pesio, par rapport à mission Nzamba pesio, boko kenango malamu topé place ni complicayo, ndenge Nzamba pesio kilo ya basana ye conseil na ye pour le week-end Nzamba bengi. Côté ni comme va compliqué. Ah ouais, côté comment compliqué. Et ça peut compliqué pour le bango. Et ça compliqué pour le bango. C'est-à-dire que dans la salle, nous sommes en Zambénios. Nous sommes en Zambénios, on a salle. Et ça là, wapi na okeni na salle. Et ça là, awa na salle. Mais et ça quand il nous comme une complication, bon nazo na meka so na ko le ba voilà que de côté kuna comme ma prophétesse Jeannette, ça va pas moi muké. À Jenny, nazo confondre. Jenny. Voilà. OK. Nakolo va peut-être exact que vous savez qu'au servir ensemble pendant que vous avez moko et puis aux âmes bon en fait aux âmes élenguées il y a exact toujours dans mon matin beaucoup compliqué donc c'est un peu ça nzambe masunga et puis à ça sungi mama Jenny na pêche sous mbote lisusu sangoni mais comment on a posé na bino balé posé le featuring biso de big bino basala na nzembo dans ma guerre d'esprit moko boye mais na moni apparemment yo na prophétesse Jeannette nous avons activité nous sur le peuple de Dieu bolingo ngo yo botie kat na bino comment expliquer avant na kotana na mozula makamuto ine ngi chabino parce que boy patenga ndenge bo ensemble bo sala musala nzambe ensemble pour ngala yebi parce que na fréquenter bassin na nzambe bi moi mingi na yebi oyo ba musule ba se comportaka balimbisanga mais na moni bolingo za na ngwanta bino mbale donc na limite quoi. Comment expliquer cet amour-là, le peuple de Dieu va vous la faire? Ok. Papa mwe bandeko nyonso to bazwa ntango ya kolanda biso na bandako na bango tikali tozala bénédiction mpona bango nakomisi nzambe mingi parce que nzambe aza malamu. Maman Jenny, mais quand même expliquer peuple de Dieu, bolingo boza na ngwantre bino mibali bozo préparer nini puis banana na bolingo après pour entamer ma préparation. En tout cas, on a commis ça. Et je me rappelle l'occasion où on a profité, on a passé un message pour nous. On a posé là que ma camonza va nous barrer dans la vie. Et ça a rendu on a
Et première fois tant na mona sœur Jeannette et na ebisaka nzambe ezala ndenge po bato ebele baleki pembeni na mitaki bana basi na trouva langage mo spirituel te kati na bango oyo mpona bale kosatendre na collaboratrice oyo ifo nasala na ye mission moko boye po nzambe ayebisaka ngai ntango nzambe abengi nga mbala ebele na baforme ebele na kozwaka ntango parce que lelo eza yango te ya kosexprime na bandeko bazolanda biso parce que nzambe ntango abengi moto apesaka na mission epuis aye kolobelo alakisi yo ndenge nini ekozala parce que parmi bavision alakisanga ntango abenga nga ayebisanga na okende Israël mais si nakendaki yango même azoyebisanga mokolo wana ayebisanga alobi na kopesa yo ndeko moko ya mwasi bokosala na ye mission et bokokenda ye mpe un jour na Jérusalem esika oyo nini bokende komona place na mikomisamaka moto et ye nde bokosala na ye mission oyo napesi yo na nzela bokotambola na ye ensemble osambaka na minene vraiment soki eza sœur Jeannette nayebi te parce que tala kaka anga pene na nga ezali moto paster aye ayebisinga ya osala nzambe te nga nakufa na mbeto pena nzambe azoyebisanga apesinga baarmure batienga couronne mafuta ezokita basokolinga monoko basokolinga misu bayebisinga motu na nga moto akokosimba ngo te bayebisinga mpe nayebisaki napesaki Moïse 10 commandements yo mpe nazopesa bacommandement parce que na banda kokima nzambe mingi mpo nalingaki mokili mingi taka mokili bavrai tu baolando yo mpo olingi masanga olingi badiamba donc oza na bacamarade ya temps oyokabila bamaster ya temps soki nzambe soki azobengo soki onanda kolelisa nzambe mingi soki mokomi mosusu abimelanga na kanda il y a une forme ebele na ozwaka temps pour s'expliquer à chaque fois na ndoleka mission eza molai naloba siko parti nano oyo oyo ezosala ke nalinga sœur Jeannette mingi eza parce que naye kokuta elongo eza identique oyo donc liboso nzambe na banga motu te oza président so esengai na passe au message na oyebi so ozala nani mwana koko na nga famille na nga donc taka na oyo nzambe aloba na nga naloba na bangaka te ke elobi kabisa bootulisa nga na libala ou bien famille na nga bakomona nga ndeni baolongola nga na famille donc eloko wana mpe ntango na ye koyeba sœur Jeannette ntango namona ye na tv nga oh mais se waza nini tina yaki kini nakoche ye nakota na balive na ye na batémoignage ya live moko boye elaki le 5 décembre ezalaki bato fo base repentir baexpose nzube thème ya émission ezalaki nzube e na participa nango napesa ndambo ya témoignage na nga e nzambe siko ayebisaki nga alobi yo sali makambo mpenaki ndumba mabe nyonso nasali na mokili ya salite bandaki ana kongo kosimba bakisi salite na nga nyonso bandaki ayebisi nga alobi ozokende Kinshasa ta asombisanga na babiloko bastudio donc onanga nyonso tosale nakoma ozobanza mpena nasalelaki mokili mingi siko nakomaki ata kutu sous-vêtement na nga naosomba te nakamikata biso ata na oyo wana kaka mai namoni elomo te na nzela kaka oyo ekosepelisa nzambe nazaka ça c'est pour Dieu siko ayebisanga kende nango siko na Kinshasa obanda makambo nde ntango mpe na contacte sœur Jeannette nazosentir na live kipabilité moko na nga na bomba basekret na nga mokolo yango yabisinga alobi ozozela so okokika na Congo nde obanda banda oyebi te motu nini akoyoka yo mpona azala sauve nde nakepe na live na ye nalobi naza vraiment naza touché ifo naloba kaka nalobai mpona koki koloba eza na balive na ye e apres wana nalandelaki na ndenge ya telefone to nakomi kin e coïncide mpe azalaki na Dubai apres ye apres ayebisinga alobi azokende ngomba nde toye kokende na ye ngomba topase babon moment e nzambe alakisi le même makambo ye azomona le même makambo nazomona le même makambo mpe bato mpe bazalaki na biso babandaki komona eloko ezoconfirme ke tokutanaki ezalaki par hasard te po tomonaki si na alliance ebimaki na mapata na butu na katikati ya butu po tobimaki libanda elaki na zamba likolo ya ngomba
tomoni ici l'alliance esali na mapata et entouré biso nde Serge Jeannette alobi nzambe mpe alakisi tokota na kati ya signe wana ya alliance tosali cercle na kati ya cercle wana nde toinvokaki nzambe tobelaki nzambe donc Serge Jeannette kutu tozalaki na kati ya tente abimi libanda amoni démon mais na forme ya mbwa agangele bi yo oyekosala nini directement ntango agangele ngasi nazwaki mpe message ya mbwa wana mbwa wana azali parmi esprit oyo epesa bato impudicité likolo ya ngomba donc aza na couleur ya chevron nayebi te basala nzambe mosusu oyo bata deja ngomba so bamoni ye chose grave naye komona homme fort mais aza na forme neti ya gorille gorille moko boye akomi neti kwa motu donc arumela siko biso tozosambela kote oyo ye atie boye avandi lokola neti na nsima likasa moko ezalaki wana atie boye atie biso lokola neti bato moko ndeti osala nde mambo osala na etali biso te biso kutu bakolo nde esika biso nde bapropriétaire esika boye donc je me rappelle que nous sommes quand même de bosser comme on a bomba na bangi ni pasteur na sœur na ye quand na micro tout ça ba émission na comprendre dans le lobby na comprendre balalement que moli m'a fait telenga na ngomba donc tout le monde ngako na mona na batami kuse boy ba gorille de chimpanzé ba forme batami kuse boy donc na moni makambe bele na ngomba bato musu ba rekomelanga mama Jenny okoma okende ngomba boye nzamba za partout oui na yebi kenza baza partout mais nzamba benganga l'appel aisaki nga bibolingo na ngana yeza le kwa ndeti bolingo ya Adam donc 24 heures sur 24 heures nzamba za na besoin na 24 heures sur 24 heures wana nzamba mutaoloba nga mitulongo bi onzamba nga na yebi na ngomba te bon classe pe na kenda na ngona ba niveau moko boyete siko no lubelo tunini aisinga bikende na uchama loba kati no papa ya bible te loko monte nzoka ne les mêmes paroles avec ça qui pe na Jérémie ozomona le type na ya abanda olakisama ambanda kana la bomba kaka na melaka tellement no tambola bien te na hier au moins capacité a personne ba loi avant banananga okoma boy so les mots beta ba bloko awa les mots betina obuté mon ba whisky yo moko les mots bozona na molimo masturbation na zaki no prêteté et prévenait automatique ngoma na Serge Jeannette na lala première ndoto na lota les colo ngoma na tante to luaki na mo place to na kata tante na moni ba mwinde te lo beta ba kano tu ga yaki esprit nzambe la prière badoko confirmer nga ke bato nazana bango baza bata prière baza bato ya monde moko ya mabete Hélène eko lala lisuta to sisi prière na butu na eko lo bazo la tsanga na ki na teni moko boye siko teni mo na olinga na joindre bango sika bazalaki bango no yoka bango siko baolo ba kata salle moko boye mais bazo sambela bazo samsala nza siko ngana ngina kota mais ba telemisinga pa bato banda ko sécuriser sika wana ba bisinga ba bite yo sangana bango na musiko te yo kota na ba koti singa neti sika mo ya wana tu permanence et ba forme quand tu vas na kata sala ngo ne ba bisinga ba lui faut changer na luteni na nga siko tamba lobi na makabo moko image ya le passé na ngesani eye na komi komi mo na lilo de kobina na ba boîte na zaka toujours na ba camarade na nga on nzambe bene ami esanga na ba shawe na komi sinza parce que ils ont moment fena no ba likambo donc et ça qui nga bien makas tant na lamki na pongi de même si Serge Jeannette même des comme ça Serge Jeannette a singa bino boye biso signification mais nga moko spirituellement parce que naza mwana nzambe naza mosala nzambe na kutana na nzambe na vie na nga ba forme belé donc quand ben nzambe mi comme ça nzambe mi comme quitter ça yango moninga be non na forcer mais ta place la vraiment maman Jeannette to moni bino ensemble vous avez l'activité moko bozo sala est-ce que activité wana ça pour quand et quand même la peuple de Dieu nini et puis objectif est ali nini na kati ya activité nyo sur bonga est-ce que vous avez pas date ya activité chaque jour pour la moko to yeba nini bonga mi na kati tu as l'activité ya bozo zali lelo il y a des lelo
Posa nzambe mata. Posa osalmela so makasi. Jonathan Mukadi oyo yo kutopengisa ngai. Posa nzambe zo mata. Posa na bandu parla langue. Zelo le monanga na força ona ba makamuno kwa. Na lo monoko ya makamu na biso ya monoko makandara bosha ba. Ah Jésus, Zamba za bien papa. Non, Zamba za bien. Oyebi pour ça répondre mais pour ça loba. Pour ça makamu susu. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire makamu nyonso ya génial lobi. Ezali exactement et ce qui s'est passé dans ngai ya nazaki na Dubaï. C'est-à-dire yozo lingo tika mais vie pezo benga yo. C'est-à-dire okutana na nzambe. Zamba zoya pena fungoli porte à côté et ko visiter yo. A une forme à lion. Au moins que lion azanga mikuwa, azana image ya mwinda, azongala côté na chambre maison ngala, mais yo au filmo mais ba cigarette aussi si bouteille ou est-ce que la liwana na mabele, mais est-ce que yé tata wana na bo santu na yé. Aye ko lukayo. Aye koloko et puis abandi ko gangela ona makamozo ça. Donc c'est-à-dire que makamozo mbeza drôle. Ya Jenny alobi loko mo kabita on a kitakine akomaki donc c'est-à-dire assez privé habite non ça solo monter non le solo blo no ska ya nzambe no c'était pareil avec moi. Donc ce que nzambe bisina ozo kitakine parce que makamonyo songa na sala mo pone ska na za kité na sala ki mo awa na kin. Na saki on awa na kin. Donc esenga kina zonga kishasa et si tonton Muzambe abimisi Moïse pour akene ko traiter akene ko déshabiller akene ko bukaye ko pesa une forme à cause avant ko sila na naye azongisa kiye il faut ko zonga ka Nzamba okoza la te sala le kamora oké poto komi pasteur a muneno ba ça sans que on babino beza la mutu kala nature nous enseigne pas tant oké de tala ka retrouver Ntango na komi na poste na rage nzamba banzo tel sanga makamno kisa na Congo ayebisi ngozo kita tala tango kita ozo ke pesa message na nga ya président na bino ko ya kokona za ko établir président de la République et puis tango okoma kuna tala na osalo boy alakisi nga monde toza bona plateau ya studio na pour grand frère na pas un journaliste azalaka parce qu'on a moni na vani na plateau bati ba kiti bati ba caméra bati nini na vani ce grand frère na asimbi caméra a poser nga ce ba question ngabi mengai na sala ka makambote ce que na loba ndenge nini elongo wana na mimoni ko la podium na zoyemba na ba musicien minene ya ba chrétien ce qu'on a bandi ko mitu msana bi à partir à lelo Même le minimum aller vous en a même voilà il y a un moment na émission mususu na lobaki na bi tango ya Jenia pousse ni pene na tanto matingo mato banzo prier dans la sentir na bi na mimo na c'est-à-dire au moni mutu amimoni letanga na ye ponga na zakana rage na mamwanza so dalelinga penza ndenge osala musala nzambe mona ke nasakanga mona sakana soutien te ya c'est-à-dire que soutien te ya finance ou spirituel wana to entre parenthèses bana nzambe ba soutenir nga makasi na prière famille dans les seigneurs ba soutenir nga makasi dans la prière au baza partout dans le monde et puis na makoki mais quand je parle de soutien c'est-à-dire que nazana père spirituel te père spirituel nga c'est Jésus-Christ c'est-à-dire nyonso na sala ka ndenge ezaka ba sali faut que tout na papa so papa le ko sala to ke nete papa bengi biso émission avoya une émission faut que le non yangeza pour donc na sakana rage c'est-à-dire ton na sala mamwanza mais na télé marapena donc mon ami on dirait lion donc on dirait ça la bonne idée tu vas boya kayo ba boya kisaka yo ba ndimela ka peut-être yo et décourage yo te bon tellement que lo kwana ezaka mon lo kwana on a beaucoup ko expliquer et lo kwana on a lo ba ezaka c'est-à-dire les autres audace moko boye donc on mona ke na koka non sala non loba donc eloko wana donc tellement que nazara ne loko wana nde sala ka ta ba fingi tchaka bloma to ba mesh
tant qu'on a bandé musala nzambe et non sorry na loba lika mo te skana loba ngolelo ngana zalaki tant na église na bandé au travail parce que na maintenant travailler dans deux églises il y a ba philippinais et puis il y a ba nigérien parce que na zalaki pona que l'église parce que bazaki soki église est koti avant ba banda prière faut na télémana pesa message donc culte ezo kota na pesa ba message donc aussi na pesa ba message ko bandé kozelanga il y a ba nigérien ba ngana no bo de la dimanche il y a ba philippinais ba ndo bo de la vendredi des aki dimanche à Dubaï siko soki baye kozwanga papa maman yake na mama na kovanda na miroir pona yebi nyonso ya esthétique na salaka tout na mi plantaka ngamoko na bandaka ko mi planter aussi kota ezate na tia miroir na bandaka ko mi planter ngamoko na tia ka basili ngamoko na kataka makiki ngamoko na tia ka na banini ngamoko na mi pierre na salaka tout ngamoko soki na se maquiller a olobake non ça lui na kota ki salon moko boy donc na ki so na vandi liboso ya miroir na ko sala pas moins de 1 heure de temps so na sali na temps ya mukie 1 heure il faut na bana na makiki na longoli na matisi na zongisi na kotisi na bimisi na suki na so na sali bo esimbite na pandi na donc wana ba sali ya nzambe ba pasteur ba vandi na voiture na se ba osela ngata pendant 30 minutes avant ba ba ya ngaza na tableau maquillage tina ne baba na se ba osela nga omoni ke ekomaki loko moko excès mokili lobi tout excès nuit ce qui tout excès zo nuire c'est que spirituellement paix et ça les ont nuire molimo ngai. Or la Bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile et le col ensemble ba ki ke naza na mission moko apesinga et senga ngana za la soldande na za siko ha donc ko ba shisha ya zambe c'est-à-dire kia maman Jeannette mutuna moye wa mo sikitoko uzana no ilenge. Quand je dis le ça dit aux dame, madame, le papa Boyi Moussa n'a eu en tout cas plus de voyages, plus de nani. Papa, n'a eu papa Boyi. Papa moi ça wapi à télé. Bon, ceux qui aillent par exemple. Aillé à Bobby et en tout cas, ngai ngana poto yo kana tika makambongo, vana nanda koza mwasi ya libala. Yo koboya. Papa au moins là qu'on répondre on va appeler au Tramantine Nzambe c'est-à-dire que koyana yote na opeso conseil ici koza koyana yote so koyana bongo rien ne me séparera dans l'amour du Seigneur amen et le mon côté papa nanga et le côté mon tout et ça la maman on a mis préparé ma première fois à Baksani Koloyo en état de et ça moi on a mis 9 mois à ngai moto kabolanga na bolimwanza makambo sonyo na bimisa makambo soto na bimisa famille na ngai telema yoka ba loba ya osatala ka ba famille bobotama déjà ba mama to ebindenge zalaka parce que makambo na bimisa pona nzambe bana ngao na boti ba yoka. Est-ce que mon bana moyo ya opekisanga makambo nzambe na otike pardon et na otike lota une seconde nde na bana nga bona bandi bien nzambe la bombo maman Jenny bakisini parce que tozongi na maman Jeannette a fait sa programme pour l'activité ça en cours yo baksani la question ezaki non ni papa question ezali boye yo baksani ni na maman Jenny Agobi à propos ya papa parce que na yiki papa ya mutuna po ba tuna mais mutuna yeba monte pour na nini ah baba ni musala oyo tant bi mobala oya opekisa bon siko oyo osa nini musala bzeza ba soda et le soki Sœur Jeannette azapena papa mupandi oyo eza papa officiel molangi maman olangi pas mimi mobali na papa olangi na cop na cop nzambe identique. OK d'accord vous allez voir les passes yaye parce que vous comprendre déjà mission ya maman cela veut dire tant nzambe azotinda mission po ezaka pour l'intérêt du royaume nandimite que papa voya otelemi anza vraiment amen activité za lelo na pourquoi après awa toza na tongo toza ba tongo awa toza na activité moko lelo objectif to but ya activité wana za lelo on a
Et Zali, c'est premièrement sauver les âmes, intérêt du royaume. Et c'est entre nous les chrétiens, nous mettons Vana, et tout mais quand on différencie un peu, biso à tout au bananza, mais kaka officiellement la mission, les lois de parents pour y avoir biso. Na bateau, banana nzambe, puis banana kalo baye bani déjà. Donc mais quand on t'a la peau, basala qui na o na biso toujours sala, na o bango bazo s'appelle les lois sous, na autre sala bango dans la venir. Donc c'est ça. Mais comment on a les lois? Il y a quelque chose, ma chambre est Bakuzala, et maman Jeannette, tu as invité tes binois, j'ai vu sur TV, vous avez parmi les invités parce que les constructeurs vous avez la vous avez le temps pour s'exprimer. Ma question, je suis vous avez un bon bébé, mais voilà. Dans le zone yo koto yo maman Jeannette activité ya kota la batna koto moni sport et dans linga bande voilà dit total extrait à sport oyo et puis tout se retrouve juste après pour te mettre un peu pour révélation visite ya maman Jeannette na niveau ya prison ya Makala chez Biso Télévision chaîne oyo ikokani na yo. Les vrais jugements arrivent. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaider Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ikokani na yo. Voilà, c'était là le spot de maman Jeannette. En tout cas, j'ai aimé, hein. Donc surtout conception, c'est du wow. Donc coup de chapeau à Yemoko réalisateur, réalisatrice. Hein. Donc voilà, il y a œuvre oyo vraiment c'est du wow. Maintenant, idée oyo premièrement il y a plusieurs conceptions de lingo yo. Tout le monde qui l'autre fois, ça qui dont il y a la Bible gratuitement. Et tout le monde y a les loyaux au niveau de la prison, il y a beaucoup dans la prison. Et où tu vois, pour savoir les loyaux dans la premièrement. Et puis, but toi les alliés. Merci. Merci papa. Tona. Nazaraka deux fois ceux qui n'assistent sur bon. Nalali. Ceux nalali. Nazo kavu. Voix. Voix ils ont le col mon bébé. Ils ont belé. Parce que ils ont l'eau. Tant qu'ils ont l'oba, ils ont fait une mission. Ndenge elobela na to na liboso na première édition, il y a évangélisation tout temps na balabala pour partager la Bible. Attends il y a qui azoloba na abi maintenant il faut bima na balabala pour évangéliser apesi na Bible. Apesi na temps apesi na Bible et la deuxième Bible apesi na Bible à liboso apesi na ezalaka Bible moko et na zwango na likolo na bakoma badesina global ya monde donc na zwango na fongoli ezana na écriture na biso te tozomona na Bible ote ezana ba écriture ote ba écriture nango ezalaki moni ba écriture ya ba aveugle o ba simaka boazo simba siko ngalo bime eza boye na otanga mo ndenge ni ezalaki Bible ya monene ebisina bifongola kape na kofongola nini mpona sina fongoli na otanga nini abizwa mosapi na yo na zwa mosapi
mondenge a ebandi na alors na abina na zomu sapina pointer likolo ya a donc na zomu sapina point non a te même mbuma pointer likolo mbuma wana ebandi donc na zomu na pointer et puis c'est na rouleau ya Bible est-ce que auto sela na moki donc c'est-à-dire il y a tout ce qu'on te comprend mbuma moko et puis c'est rouleau ya ba Bible auto sela na monde donc na pointer rouleau bimi mon so bazo nini moko bona machine na ba blona no sala bimi ça parce que rouleau bimi si ba paye belé abi sina lobi abi o wana ezali Bible bosela kana na mokili parce que on a zo kamwa kaka le comme première phrase mbuma moko ezali Bible to sala moki bon titre aussi le sango eza combien de Bible et puis ti na sili saka page wana mo meza combien de Bible c'est dit et pas cela qui montu nanga abisinga bi voilà pourquoi je vous ai dit na kei na kotine de la bino les songi oya ko enseigner bino makambo nga na enseigner bino o na o na enseigner bino te donc enseignement wana eza na kata on a péché abi batela yango na pesaka yango n'importe qui te et puis soki na botoni na botola kango mbala moko na pesaka mbala moko puis na botola kango moko parce que Bible on ezala ki deuxième Bible a pesé na le Bible ezali Bible évangélique et puis tant ma pesa na pesa qui orientation elle dit à mon peuple mon nyonso ouais à contrôler a pesa 12 Bibles c'est pour ezali ko signifier de janvier apocalypse c'est-à-dire ceux qui ont hasard répondu en janvier tito comme à décembre au kozangi ça était parmi ba 12 Bibles no pesa qui au gagné âme ya moto moko o ya se répandre peut-être na août ou na décembre abi eza Bible évangélique quand ma personne moi le binabi Seigneur école kanengeni nazala makokite alobi na sina ebisa yo asuki wana tango asuki abanzolo wana na télépathie kena se déranger te ay ko zongi sanga ce qu'on a likam na bande ko loba ya général lobaki tango alinga zonga kishasa posi matia ko mosomi na nzambe blo so tango nzambe la sanga blo ko na bi tango nzambe la sanga ko moyemba ola sanga ngala bando zo formation spirituelle lo lenge ba yembaka lo lenge ni basala la mélodie alors la sanga so moyemba basala la mélodie na tambo na ba événement na ba boy na lobe na comme ko parce que na bi il faut na bongisa mo na somba matériel na somba bloc ma marchandise pour na qui ma casse na commerce na somba ma marchandise na linga pour bouger na somba marchandise pour ton na kita na kin na teki roquette na jui na seni na keko ta studio parce que non c'est souci nini non so mbongo nzambe non so mbongo wapi yo poso pekisinga nyonso ya monde zalata autant mona nzela moi boss moko alingi yo tout ça OK na no poso ha moi différence ko nyonso apekisi so zo ndenge ni na souci na lala nda yelanga siko na monita tempe menanga parce que no mi mona na kati ya souci nde na o se soucier moto moko boye adinga kinga zaki moto moko munene na ko ta lobate alors na bano raisonner ndeni na obete matolo mon matolo ndeni na obete matolo po na zombo aye ko kangela ngana butu abisina olingo sunga nzambe basuga kanzambe te et depuis ces jours-là mon salaire est mis ce soit pesina na que Seigneur ezayo soit charge et nzambe azoka charge voilà pourquoi mon a qui ressuscite ozaki wana ni coffre mon béton na qui na Bible ozaki na plus de 1000 Bibles donc voilà quand les alliés une question il y a pas Bible ndenge opposaki alors ndenge moko pena o salami ya sports o bandeko ba otiko tala bandeko ba otiko tala ezaka wana te na zui e beleza na mutu o et gloire à Dieu parce que na ko marape on ezaka première nini o extrait o ba moni alors ton na lali ayi sinton apesinga mission ya ko évangéliser na prison abanjo tali sanga isiko que na kati ya prison eza na bateau yo baza kuna bazo lukabino qui devait avoir ma famille et na bani ko lukandeni na ko contacter pour na kota na prison parce que c'est pas facile gloire à Dieu ta nzambe après sa mission a reformuler déjà ma porte de facilité et sali que de comme quoi mon neno ayebani kuna na bato kuna ameminga de keto sololi ba kondi bandimi baza d'accord et bandimi peto me mabiloko parce que na prison pour na memela ta mutu lipa boza na be balinga raté mais ba accorder biso to memela mo biloko to mema ba bible pour l'évangélisation vraiment ya moment to zobe ta c'était pour na mission na bandeko ba soutenir opportunité occasion autozui ya ko kotsa biloko pour na bandeko na biso
en tout cas tosunga bango et na moment baza na prison baza na besoin ya koloka nzambe baza na besoin baza na temps nyonso ya méditation so nzambe a permettre que tokitela bango kuna parce que Seigneur alinga simba motema moto moko se repentir aliamba yesu andimela yesu à cause ya 12 bibles na parmi les 12 bibles opesa moko ezana kati alors tant na lali le Seigneur aye abandi suko lobela ngani na loba azopesa nga ba vision wana yo moni exemple ya mwana abandi ko talisa nga ndenge nini koleka siko tanga abandi talisa nga apesi nga na verset abi pourquoi zobanga apesi nga na verset et abandi tal ko lobela nga suma kam so c'est belé alobeli nga sur le quado abi singa bibana na nzambe bazomona nga quado bazomona nga kwado bazana besoin na nga kana momo bazana problème c'est-à-dire eza na makap donc naomona dina kolo baté pour Seigneur ameni biso na dimension moko tant nga na oso ba révélation wana à lancer ya Jenny et le comme ya Jenny et Sanabi Sœur Jeannette zamba ebisinga to sala vraiment na ligne mo lo bango te abanana to sala mamu be to sala mamu be zamba ebisinga to sala film tamba lomi na nga na seki na seki posiko makambo zamba oloba nanga o zamba olakisa nga ndenge na preuve ani bomona ka eloko sala c'est-à-dire eza moitié film parce que ndenge zamba lingeli to salela makambo ngo en tout cas faut to sala ngo bon pour to sa Tomo ke na suka émission na pesi yo 5 minutes on va réunion sur ça et puis na kuzonga koto yo pour na pesa pe maloba donc au la caméra au ba ça activité nous sommes pas des activités sili à part les alliés voilà ba qui ça comme ça to chuter parce que to mo menu mwanda amen début les 14 à part les 7 vélo tant que l'on a déjà des activités tous au sangala na banal na veni qui voulou na bosai 1 na commune ya Bandalungwa référence les na commune et na bandi to bocha ba numéro bu sur la sur ba numéro na bandeko baza ko se région awa na Kinshasa ezala bana poto ezala bana kin ezala bana ya Congo Kinshasa na baza na prophète amsusu abeka ki moi tour ayekota la famille bien na mode ya business alingi azana miso elongo de botozo kota na lelo le 7 na adresse au place na PC donc vanda na bandeko to invité bako ba vous êtes disponible parce que tu invité bateau invité sur le groupe ça lui affiche bien dans le bar pour le moment invité Jonathan Mukadi Sœur Bengani Makuma tu invité qui est mon niveau la clinique voilà moi la qui est déjà la prison Jonathan Mukadi voilà mission sur Nzambe de tozawana na Sœur Bengani toza tu invité pe frère Michel to ebita dita na yeko za ndenge nini couple Buloba papa na biso wana tozana papa José Nzita na son sorti Suisse et tu invité pe Buloba ta presse boya comme ça vous avez temps ya vous allez biso ensemble tout sur la table tous sur la boye on a édifié peuple de Dieu pourquoi pas ceux qui battent na mokili ba okiltiste pour biso to kuti pena na monde wa to na monde showbiz na kata showbiz et na okiltisme vale na sima wana tant mo travailler na showbiz eza fête chaque jour eza appui chaque jour on souffrir te ce qu'on a kata bonzambe poinité to travailler pe ensemble net na ba projet oyo nza ba chaki kengana Sœur Jeannette tout ça dans la vie to ko sala on pe kana na ba ndeko wana pe na ba chantre na biso surtout bazo sala nzambe na bosolo afin que peuple de Dieu mission de ces kato dépeupler l'intérêt du ngabe mission na ngai mwana epi eza ndenge mo biso na Sœur Jeannette toza na calendrier céleste amen parce que makambo ngana osala mokili eza makambo ba osala ka bako mais ni makambo yazo sala we bon azo sala ke bana ndeni wewe ezokamwisa mona ka basi moko boye mais bazosala nde boye toza lisusu na descente à Kanluka parce que nzambe atalisaki vision ya Kanluka que na Kanluka ekomi eza lokwa monde moko eza pandaminion
et là-bas tu vas quartier à Bongo na kata Kinshasa na biso na kata Congo na biso toza ba place à Bongo ebele puis na monde toza ba place biso zo mona quartier mo za cible yo mo ku tata non yo mo non sel ma bete mo zo lumba solo ma besi kawana ozo mona solo ma be ozo nukuta ozo mona on peut na miso eza palpable donc quand Luka une fois na kendaka ko sa ba chat oh ba bisinga leo na Luka wana te ba bisinga obokita na so nzoka na se retrouver na quand Luka na kota kaluka boye nzamba fungoli nga miso mato efungwami ayisinga bi boza na musala ya osala banda kotala bato na bandi kotala bato après ayisinga osala boye okosala boye ba amour baza na maboko na et donc na kaluka mwana moke atako to minere sali kali mo moke na ba voisin na lopango ke bato bafute na mine akobomo ndeti ba vanti akepena solo mbasu okufi penza bapundi yo pe elobele lote nakaluka mwana moke azobota donc nakaluka un monde mo boye monde à part donc masanga bato mitu esosala bien te bato donc omona kaka trop de monimo ya coutume trop de croyances bato aza nonu na ba croyance ok nous vivons les temps de la grâce nous sommes sauvés pour sauver les autres donc nous avons les 14 décembre nous avons la Bible quand nous avons la Bible donc nous avons besoin de la Bible pour évangéliser tout ce qui est dans la Bible parce que oh oui au Robin ça pour l'église mais c'est qu'il faut que les pays lilo bas na moke onza bachaki na tela na biso toza na ndambo ya Bible ezosenga mpe ba Bible mosusu et puis toza na ba édition oyo tokofungola totango na ba quelques communes nga na Sœur Jeannette et na programme na biso ya les 21 donc les 7 les 14 les 21 prison et nde tocontinue ba édition oyo tokende kosauve ba âme nyonso toza baza nango besoin ndenge atalisi biso na Matthieu 21 chapitre 21, verset 2. Donc, on a bandi, la Bible. Merci beaucoup. Bandeko Baladi, donc, Nasuka, maman Jeannette, mot de la fin pour l'émission à Lélo. Nous avons un peuple qui va retenir la maïnous sur l'émission à Lélo. Merci, maman, avec tous les assemblées. Que ces émissions des autres, nous avons ainsi de l'éternel. Alléluia. C'est bien là-bas, il faut la leçon parce que le message pour le Seigneur a fait si nous sommes dans un moment où nous allons à la retraite. Parce que nous allons à la retraite, nous sommes préparés spirituellement. Toute œuvre précédée devant les hommes doit d'abord être précédée devant Dieu. Alors, dans le moment où nous allons préparatif, il y a un programme, il y a le 14, le 21. Le Seigneur a écopé ce message. On a prié. Nous avons namoni makomi, namoni K, namoni U, namoni N, c'est ça. Namoni K, il y a grand terme. U, il y a grand terme. Et puis N, il y a grand terme. Je vois maintenant là-bas, espace, il y a 4 wana. Namoni batu. Bato batondi na katikati ya espace wana na UP pareil bato batondi na katikati wana na NP pareil bato batondi tant vision wana ye eflashe quelques secondes et limwe tant elimo na continuer ki na prière après zamba ekofongola na lisusu beso na bani komona bazotalisa ngai croix na katikati ya croix bazotalisa ngai na croix wana na moni sikoyo place biso tozalaki koprier tosimbanaki c'est ça qui requête beaucoup aussi ça passe le monde est sinaki et puis croix et ça katikati ya monde na kati ya na croix wana ekomami na katikati ya monde et pendant que biso tosimbanaki maboko biso nyonso namoni mpe siko baoccultiste bamoni nyonso basangani lo babimi na kati ya rond-point na katikati ya rond-point siko baolakisa rond-point ngo ezalaki na katikati ya monde na katikati ya corps wana bajusko bakani na bango ya mikuse batie bango nyonso boye basangisi force pendant quelques minutes bazali koinvoke na même temps biso mpe tozali koprier tosanganaki biso mpe tosanganaki tozoprier
tant na mon image on attend basilisi batomboli bakani na bango beaucoup likolo on soki ba basandisa ki ba bouger bobi tant batomboli bapan baton ba otombola mamo bazo panzana ba panzani na tous les quatre croix ba mususu ba kebo ba mususu ba kebo ba mususu ba kebo ba mususu ba kebo ba panzani ba koti na monde ba moko Seigneur abandi ko pesa nga message donc ba panzani ba koti na monde ndesko nzamba zo sanga na révélation na vision moko atali sekina na mona ki na monde mai etondi na moni mai etondi ba telemisinga en espace na en espace na temna koma ki lokola papier naza na makasi te bilamba na nga na lata ki robe ya pembe ezo pumbweka bo na moni mai ezoya inonde poti na kati ya ba fenêtre na ba porte ezo tombola biloko ezo mema ezo kende pendant que mai wana ezo tombola biloko ezo kende mai pe ezo kende na na puissance ezo kende mama na ki likolo voye bimé banzolo ba que ton reine vienne que ton reine vienne parce que bazo yebisangai que nayebisa na cercle nde tozalaki tobonde la reine ya nzambe ekita na kati ya monde tobonde la reine ya nzambe ekita na kati ya ba église reine ya nzambe ekita na bandako na biso na ba vie na biso parce que il y a quelque chose qui se prépare mais Seigneur appelle ça une interprétation il y a KUN wana te mais tant tokati na pesi message wana et to continuer la prière et je bénis le Seigneur après tant que ko kata lisusu nde to ralentaka moko prière le Seigneur a écopé sa message na sœur Jenny donc en fait interprétation na sœur Jenny voilà pourquoi la Bible dit nous sommes tous à corps du Christ donc là la cause à la loboko ye lokolo bisonyo so photo sanga na poto to sala makasi donc le Seigneur a écopé sa interprétation wana yaka UN et pas la sœur Jenny je donc préféré le quoi yemo kwa sur place ayeba na kolobelango pour que le peuple de Dieu ait tous ces prévenus ainsi de l'Éternel. Numéro de téléphone, avant là, si ça là, Jenny. Numéro de téléphone, les années plus 243 89 48 35 132. Voilà. Donc, comment on peut lancer, on a le numéro, on a lancé l'écran, maman Jenny, interprétation, il y a un message rapidement et puis au petit numéro de téléphone. Bien-aimé, tant que tu vas naître au Samela, tu dois quitter en haut pour ce que vanda, afin que ce que tu vas passer par message. Il y a tout le monde comme le connaît Nzambe à la Kissie et vraiment, Gaï, na côté qui na dimension où il y a mawa. Parce que tu vois qui sujet à que ton règne vienne, tu vas dans le Nzambe mawa, règne Nzambe quitte, règne Nzambe quitte qui nous dominer par règne parce que nous avons dans l'acception de nous comme moindre. Et bah nous allons vivre la distraction à casa na kata mokilisi de plus en plus to mandoka ko s'enfoncer na kata molili et règne Nzambe ezosani ezomona na te na ba vie ya bato ndeboye moi j'ai clair à limola qui message wana alobaki na biso nyonso toke jusque là Nzambe alakisinga kaka KNU na ba message pe elandaki mais apesi nga signification nango te jusque là nazokoluka signification nango mais au moment biso soki tobandeki kopriye naye koyoka présence ya Nzambe mataki nga makasi yo nalelaki tellement ke nazalaki na grippe kutu grippe ekomosaki ozolela na milieu mpe na kilo esani bakrashe ezosala ezobima do nase soulagaki makasi na présence ya Nzambe nde sikoyo Nzambe aye kofongola ngai sagesse ya seulement interprétation ya vision aye comme to kotaki makasi en profondeur ya message wana na kati ya présence ya Nzambe et Nzambe ayaki sikoyo kolakisaki non kaka biso nde tozwa sikoyo vision na tobimisa ngo na miso bato mokili bayeba ngo donc prière ebandi na kini toza na kini awa you union na nation ozomona ndenge ekei kini place tozalaki na kini ye amonaki globe terrestre non amoni croix parce que sur la croix tout est accompli amen parce que bango baye kobundisa nini na kati ya mokili na mission ozo comprendre biso to se retrouver wana au moment où biso to sambela bango pe basalaki biso réunion biso pe to salaki bango réunion o balingi te to be la réunion Nzambe ke ko kota ba vie ba OK mission na biso ezali ko dépeupler quand diable donc c'est ça oyo na ngana bakisa et puis bazwa likambo oyo
et N K yango na prière bandi wapi na Kinshasa union fait la force N nation donc biso nyonso ezalanga sergenet na ba family in Christ na ba basala nzambe nyonso baza na mokili oyo bayebi ki bazosala nzambe na bosolo batala batayi na biso te batala koyeba na bango te mais batala ke nzambe soka poni moto akoki ozata libanga apesi yango mission donc tolamuka et puis basala nzambe basolo bayembaka moto ozoloba parce que moto ozoloba eza eyebani mokili ezokosanfuse nga mpe nalingaki na profite na fongola mwa message moko vite fait nakozala mpe bref mais vite donc nzambe alakisaki ngai avant nabanda nano ministère oyo nde nabandi na nzambe chemin oyo nabandi na nzambe nzambe alakisaki ngai demo moko ya monene na katikati ya mokili makolo na ye bandi na mabele na biso tomiataka biso nyonso na kwini banani makolo ne bandi na mokili mutu na ye omoni place nde tomonaka mapata place esuki donc ekomi baniveau ya boye mutu nyonso azalaki kovo aki homme fort alati basandalo neti batan wana ya bakala wana so alati bajipe mo eza lokola neti bajipe oyo moni barome batakala wana kaka bakomana babible wana bajipe wana banda kolata na babiloko na bango ya tolo siko alati yango ale siko na maboko ni azalaki na mbeli yango etondi makila bato ebele makila na eza ya yo na ngai ba arme oyo nzambe asaini aza nango besoin na mokili makili sikoyo nanomona mbelini yo nezosala nga somo sikoyo nga nazalaki sikoyo na likolo na mapata nazokita navandi na niage yango pembe navandi sikoyo boye nazotala mokili nazoyebisa nzambe te nalota ndoto napedale nakotaki na mpongai kondima nanga ezalaki nakoti bapriere nakwei nanga lisusu sikoyo ntango nakota bapriere nde nzambe asala nga azorevele nga bachose caché sikoyo navandi na lipata boye naotala mokili ntango nazotala mokili nazobondele nga lobi te nzambe naozonga liso kuna te sikoyo lere naoloba bongo naomona omoni lere ovoyageaka la oza na kati avion omona mo babrillard mo boye elekaka mo bafulufulu mo boye limosala mo bambwengi mwa mikemike sikoyo naomona ngo sikoyo boye na lipata na nde navandaki na lipata naotala ngo sikoyo boye naye komona fongoninga miso namoni na mbunzu nango bakomi jésus christ na makila jésus christ sikoyo ayebisanga alobi jeni tala na mokili namoni demona nesenga mozozongisanga kuna eza sali te mpo nazalaki mpena propre makasi eza sali te ayebisanga bi non ma fille rentre mission na yo eza nanu kuna okozonga sikoyo abendi lokola ndeti lelo mo eza kola neti radar abendi sikoyo bambunzu bato bazalaki na mokili na se bazali na sa makolo sikoyo ya demo wana bato babimi mikie mikuse boye po demo ngo atalaka motu niveau molai bongo aza komaka grâce akangi elongi aotala biso na méchanceté na bolingo te me biso na mokili tolingi ye alleluya biso na mokili tolingi ye eza na bamusicien na biso oyo ya mokili mondiale babwaki ye na banzembo mais moyen na ntango eza te mpo ekobota polémique sikoyo ntango nzambe ekopesa nga révélation ya demo wana namoni ye ndenge azotala bato na mokili bato bazovivre na confusion parce que nzambe alingaki kolakisa nga nini ke na ntango asuka tozovivre na marke oyo ya 666 eza marke oyo ya confusion marke ke mutu azolongola saint esprit na nzoto ne azokoma ndambo mutu ndenge nzambe alingaki aza na saint esprit azokoma mutu nyama yango baobenga ye marque de la bête homme nyama 666 ezalaka nango bandakala mais eza sikoyo nde temps nango sikoyo naye komona bato bazotambola na se ya demo wana na babutu na bango na makila awa bakomi 666 sikoyo bakende boye basisi na place banda kokende te bakomisi makambo bakokende te baluki na bango lisu to bato bazo neti tour de barbel bazoyeba te makambo bazosala donc confusion na sa makolo kaka tout autour makolo ya engambe wana ko azaki lokola uniforme ya demo Goliath nayebi te na kobenge nini aki pena soda bitumba koto aliti chaîne na munene na lingi na mabo koto siko ni kwanga na zaki na makila nde bozo tasuko kaka bato na mokili badoleka pembeni na ye mission ya demone ezaki
donc soki kaka komi tourno azuyo ra na mbeli wana bango amneki wa li felo directement parce qu'ils ont porté marque de diabète et nzamba atalisaki ngaka eza démon oyo ba musicien minene célèbre baza pour travailler na ye na tango ya suka yango omona ke na tango suka bolingo kozala te nyonso te bombanaki mwa oyo bombanaka ekobima epi ekozala susu na soni te soki ozotravaille na diable ata obombaka diable akosani akobana koenvoûte yo moko ozoko expose makambo osalaka sans que écoute oyeba parce que aolingake olakisa identification toza na temps identification identité aloba na message moko nazwaka ya ko bazaki na réunion na mai na biso oyo ya nini ya ozon ya président Nzela Mai bazali na réunion on a personne na se retrouver kana kati ya réunion on a pesaka bimaki lokola nyoka mulai tango abimi zoya abandiko tango aniatina mabele akomi lion abandi koya azochanger ti alati image ya musicien oyo mokili na biso kasi lion babengaka de king bango nyonso ka de king na biso tozawa abimi na bafille sirène oyo bakomi kobalisa baaméricain bazosala yango mingi oyo bakomi kobala bapoupe bafille poupe wana abimi na basirène wana bazoya na bango azokompose bango azoyebisa bango alobeke na minute oyo na moment oyo na temps oyo tokomi parce que basimbaki lokola moto moko asimbaki lokola kaye nini kaye azopesa siko parce que na monde wana moto nyonso te nasolaka na satan eza bamosusu bazalaka mosika ye réunion satanique ma mosika akopusana akomi no na niveau ya kopusana na place satan aza te siko ngai navandaki mpena place bato bamonaka mpena satan nga mpe navandi nde tovandi na bakiti boye tovandi siko na bango ezali siko makolo na biso nyonso na kati ya mai mesa siko batie biso likolo batanda biloko ya kolia ebele siko biso nyonso totala ye siko aye na oya na mai na puissance emoni nde ezalaki booloba tobeta masolo donc a chef azoya bango nyonso omoni nde ezalaka makeli ya babana na ekole soki okoka maître okota batina soki bobongami bovandi siko ntango ye moko azoya na sa mai noki somo aleki na mai noki moto asimbi nga bisika kobanga te na kati ntango alekaki abimi kuna basoli mai banda bima siko atelemi abazokende siko ver andoya siko ver ngai azofixe nga regard talaka nguma molai aoya siko azofixe o regard azofixe nga regard na banzokuyela biseigneur limisanga tabelibisa mabe na nzambe na banzo intercede siko na sa motema mba moko pa adevie ntango adevie akebima siko na motu banzoya alati nzoto ya musicien wana azoya azobaka nde bamisien batambolaka le jeune garçon ko azoya moko oyo asimbaki kaye mpo bamosusu bazalaki mosika na biso na réunion mosusu babanda misika siko oyo bavandaka misika oyo bana droit oloba na ye te sikoyo nde bakomaka badoléance na bango na nini na kaye bapesi sikoyo ye azotanga badoléance ya bato sikoyo nzambe apermetaki namona sikoyo pasteur moko ya mboka na biso Congo limité alors bande kotanga sikoyo neti doléance na ye ezalaki sikoyo parmi makambo oyo asalaka na makambo ebimi wana na moma wana makambo wana ebimaki sikoyo azose plaindre ya kolobake basine na ye bacondition bapesaki eza tellement strict eza tellement makasi esali ke bato bayebi ye déjà ke aza moto ya franc-maçon aselaka satan basine na ye eza trop remarquable na musique na ye ainsi de suite bameka koréduire un peu nde sikoyo agangi alobi arrête atikaki kotuna na sisa te esekata azoloba ni atie boye azomona air te ye nyonso ezalaka boye avant loba eloko nyonso air azomona tante aloba nini alobi abi mutu nyonso na moment oyo toza donc osalelaka ye c'est-à-dire oza obligé ya kotia basine na ye ya koyebana ke oza mosali na ye makambo obomba lisusu eza te abi et d'ailleurs et comme encore plus pire message wana elekaki quelque temps
naïe jour na mona makamona na oka nzoto ba frisson naïe komona na Amérique bazola que ça vidéo ngo panzana kana na ba réseaux sociaux bazola que ça ba ndenge ba otiko loka na moi ba pata formation bazo kota ba bibi bazo adorer nini oyo nini comment bête na oka ba cher de kuna bino samba lobaka. Message merci beaucoup. Numéro nangai comme na selaka WhatsApp ya Londres na pesa bino numéro be bande ko bazala kin ba contacter na kin 082 22 230 09. Attendez là. 82 22 230 09. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation pour Yaki, la chaîne sur télévision. Merci beaucoup pour l'embarrassé. De bon, on a vu la chaîne sur télévision. Comme ça, bien. Merci beaucoup à tout le monde qui était bien scotché pour suivre cette émission. Un grand merci à Jonathan Moukabien pour la prise de vie, Kitoko, du côté montage. Merci beaucoup à ma femme. Merci beaucoup à tous ceux qui aiment bien la chaîne sur télévision. Sponsor, on a vu ça. Ils ont pris parce qu'il y a des sponsors, il y a la chaîne sur télévision. Ceux qui ont unité, tout le pour l'émission ainsi. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. Na Italie, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube. Protection de vos vidéos. Boostage. Monétisation en RDC. Prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nyos Italie site Nayo. Benga Biso. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombonanga Ezekiel Matitika, Naza prophète, oh Yesu Abimelanga, le 26 juillet 2010. Apesanga yi don,
ya kosambela mpona baka compliqué baka nyonso oyo médecine même européen même africain elimbani nango maladie ya mbasu obelaka maladie moko compliqué maladie ya bondoki maladie ya hernie sida PC tuberculose diabète rhumatisme kimia eza te na kati ya libala mobala azwi lo bambanda soit mwasi azwi lo bambanda oza na maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbani nango même ya Afrique balimbani nango oluki ba délivrance oluki nyonso okoki kosala otindi même baoffrande obiki te nabengisi yo ocontacte numéro oyo plus 243 97 76 24 404 eza numéro ya prophète Ézéchiel benganga nakosambela mpo na yo et puis nakopesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là okobika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéris, 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 guéris au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéris, 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 guéris.